Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Salut, bonjour, Balandinho soya BBC, bonjour Nabino, bonsoir, ici que les bino partout dans le monde. Voilà. Beaucoup d'ana nous solo là, beaucoup d'ato solo là bandiko, beaucoup de. J'espère que nous vous allez bien. Et là, mes bino déjeuner, maman BBC, déjeuner bandiko. Je suis trop prise par réalité à vie ça sous donc perturbation à temps mais je suis là non forcé toujours car que non na sepeli ça va fan nanga na sepeli ça va abonné nanga na sepeli sa famille libota ba opeza ba sepeli na ba déjeuner il y a maman BBC. Voilà. La grande famille beaucoup tato solo là. Voilà. Tout tala qui filme na biso les autres les 13 hein? Les autres les 13 il y a les 13 juin. Pourquoi pas peut souhaiter bandiko o babotamaki lelo ba joyeux anniversaire. Voilà, ba joyeux anniversaire na bandiko babotamaki lelo. Voilà. La grande famille lobi totala qui 12e épisode. Il y a filmé na biso la vie de Tegra. Bande ko moninga mama BBC na bino na zande na za mutu mo bona bulaka trop je pense trop makambo hein donc makambo ebele ce que zoleka moi je prends mon temps ya ko réfléchir sur ça film oyo c'est comme si nazane loko moko nazo raisonner sur ça mais non nazu yango te film oyo non na longoli nanu ki fanatisme na longoli ya koloba ke non je suis famille libota non on doit applaudir. Solo là. Je crois que mon titre nanga, mon photo ya miniature nanga. Poutine de l'écriture sûrement à sa zongi hein. Sûrement à sa zongi il fallait zonga déjà. Na éviter il faut na tout na pe bato akini vie que non naza vraiment trop naza occupé. Ou que za to tinelinga message. Non mon ba message après 2 jours. Est-ce que vous qui ko imaginer? Bo raisonner kaka keno nazali na rendez-vous moko boui fallait na kende basi batindelinga message ba yipsinga ba lobi keno ba reporter yango pona RTL bande ko ngana sina mi bimelaki natala boui na phone boui nzoka ba komelaki nga message nzambe langa nzamba sunga franchement soki ezape kokola we don't know la grande famille au monde ba makambo ezoleka sur les réseaux sociaux hein. Il y a des comme sous et tout, il y a makambo madilu ndenge ye ezo kene pena ko sila mais batum sous bazo bima kaka loko la famille ya madilu e bima ki pona ko loba keno ba telemela ki quelque part ndeko chroniqueuse oyo konifati oyo ya sila. Est-ce que boki ko imaginer congolais bobimi na kombo ya famille ya bato bobimi na lokuta bobimi na mensonge boye ko saler famille ya bato. Et ça dit que nos familles, après ma bêtise, bazui di kama ya liwa. Nous tous, atana bango moko pe bazui bakeno, l'âge ya maman ya koko ezaki ici avancé. Mais bimi ba epé ko telemela, batu o ba eki na lokuta sur les réseaux sociaux, batu ba eki ko salir bango. Est-ce que vous qui imaginer ba kroni fwati mususu ya sila bazo bima pona koloba keno belle vie au sepeli ndenge bae nani famille ya madilu ba bimi bae ko attaquer soki mamu yo sepeli comme feti na yo mais non. Est-ce que toujours comprendre place wana comment est-ce que au commun à titre ou bien au yepe ko sala émission ya koloba belle vie siko sepeli lokola famille ya madilu et ko attaquer et ko lobela mamu mabe yo sepeli o sali yango fete et loko ezo lekelanga bandeko sur les réseaux sociaux ezana bandeko mususu o bakenda classe mais soko tali biloko ba o sala sur les réseaux sociaux donc donc abimisi na ligne ya na mona classe balongoli na ligne ya mona classe balongoli na ligne ya na ko bakeno bazo éducation
bon toki peut-être peut comprendre ya koloba que non eza réalité à réseaux sociaux tu peux toutefois koyaka na lokuta au lobby oki peut ka ndenge ba okena makambo mais c'est malheureux avant on a kota na lisolo ngono makasi to solo na makambo na biso nanu ya film na biso ya Tegra la vie de Tegra pardon eza na ndeko moko boye na TikTok ah non est-ce qu'on peut être fan jusqu'à ce point est-ce qu'on peut être fan jusqu'à ce point Tolanda la famille botala eza na famille bota moko asali vidéo oyo nakati son pona ba instrument na tie je sais pas ce qu'ils ont à droit d'auteur donc na dessin animé bazo Belvi Kandila patron donc moi na tia kutu exact parce que ba ko katanga vidéo oyo peut-être que vous allez na droit d'auteur. Je vous dis vidéo oyo etamboli na niveau moko dans la dessin animé oyo. Belvi azawana o ezana Tegra zawana na ndenge komi muto musala balatisi établi et tout. Vous savez quoi? C'est ça. Kosa nini? Kosa promotion à film. Nga bato aboyi. Ndepena na lingaka. Tozaka wana te famille libota to tout ça émission lorsque tu es famille libota oki kosa promotion ba film na ba façon nyonso ah Belvi na kati ya cercueil tango akufaki donc asale loko moko boye pesi na pasi je crois soki bokotika na nani na ochango kutu na statut na nga tout le temps wana eza nyonso eza nini eza promotion ya film c'est ce qu'on a plus besoin ya ko produit ya ko sala promotion ya star na biso film o bato ba comprendre nango te belé na omono ndiki bozo comprendre film o te mais il y a un message fort Tolanda bon appétit merci pareillement tu prends une cuillère en mousse bon appétit vous avez un petit thé. Pourquoi? Je sais. Tu ne te sens pas bien? Non, petit thé. Vous avez un petit thé? Pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Tu es malade? La fatigue? Bon, comprendre que non, Priska, azo, donc, n'enga nazo comprendre le film oyo. Tant ou commis en arabe qui non, j'étais avec Priska, avec Tegra. Gana kanisa qui peut-être Tegra et c'est ta vérité que non, mobali na bane kolinga e. Bon Tegra oki kolobela été parce que abima qui pena été donc maman nani Priska ndenge azana aza toujours dans les noirs mais il y a problème neza que non ce qui lelo Tegra comme ndenge akomi wana eza vini à la logique eza bongo parce que ndenge azala mwana ndako mais vini au baby seli mwana boy au baby seli obimi pena été tala kuna ki ko se retrouver total asiko na kati ya film est-ce que Priska ko découvrir vérité ya que non vini asalaka bongo po abane kolinga nani Tegra ngana bino to yebite to continuer kotala film mais à ce que je sache to komi ko chiter na film na biso to komi ko koma na suka siko botala siko eloko moko ongana boyebi ke no ba via bato ebele e boyeba ti lelo bato batikala pe koyeba vérité te ya place o mabe utela le quoi Tegra Nengazawana, elle ignore jusqu'à présent. Les lois s'est retrouvé dans la boîte, dans la terrasse à Zoyemba, oui. A gagné nani lipanae et voilà. Mais a combien installé na nani. Tokyo le bakino papa j'ai aza koko nae. Mais a yebi place bitumba nae ou takite a yebi bon to le bakino après maman nae kokufa ou Isabelle vie a s'est retrouvé et pas daili tant que mouton sala. Et voilà, bah adopté, bah le kino zo mwana, uzalaka mwana na biso, et voilà, ambiance ndako e bandi. D'un coup, kaka, moi si ndako o ezaki daeli a changé. Nenga se retrouvé na terrasse, nenga se retrouvé na maboko papa, ya papa JR. Ayebi de pourquoi te. Ayebi kaka keno, mama daeli asaela kinga zuwa. Na sima zuwa na e abenga ninga. Mais source Tegra ndenge aza wana vi na ye mobimba akoyebaka keno mama na benga na nga mpo na zuwa ya koloba keno na obima na mobali na ye
mais eza bongo te yango bomona nga na bémission na nga ntango nayaka soki eza likambo ya bitumba bandeko source osimba oboma nyoka na okanga ye na à partir ya libumu na ye te il faut banda na motu source nde bavie ya bato lelo tozala babitumba toyeba source te nzambe asalelaki déjà intègre grâce mais nzambe ka ndenge azala na makambo na ye il a encore permis ya koloba ke non place yango apesaki ye grâce alongola ye wana lisusu toyebi te parce que balobi ke non la parole de Dieu nous dit que non na circonstance nyonso toyebaka kokumisa nzambe lokola nzambe pa permettraki ke non vini na lokuta na ye aye intoxiqué nani daeli et daeli amemani na mopepe. Est-ce que vous comprenez de place naza bandi ko tomi koti sana kati ya film oyo yo mo okotala vie na yo okotala ba vie ba parcours okomona ka ba indisa ba bitumba ba indisa ba makambo ebele mais presque jusque là azana na souci ya tegra nzoka presque avandisa vini avandisa na Patrick vini loba akuta Patrick na nani te bolandaki déjà espace wana boyokaki ndenge nani presque alobaki ayebisi na vandisaki yo awa na vini na Patrick otika koloba te que non okuta na bango siko tableau wana déjà Belleville asakangi biso nango mais presque a flashé a koloba ke non avandisaki vini avandisi na Patrick vini aloba place yango nini amona vinani Patrick na nani na tegra betaki munoko to continue na kota la film soki to ko découvrir ka vérité a koloba ke non vini alingaka mwana wana mais ngana ko lingate film esila totikala dans les noirs ya vini ndenge abandaki kolinga tegra s'est retrouvé libanda à cause de vini ngana ko sepela te totikala dans les noirs et il faut toyeba Daeli il faut simba mutu ya koloba elle était par asala ki mabe elle s'est emportée moi c'est libala oki kozala bongo te moi c'est libala oki ko s'emporter ka bongo te za conseil bandeko et oki pe kozala za ya solo et que za pesa lokuta mais toi une femme soki ba ido basangwa bongo comment est-ce que tu vas te comporter dans un premier temps to continuer na kota la film la biso normalement il faut bien la coco. Il faut penser bien à coco pour la biso la Nandeni mamita. Coco nandeni. Oza ya Aza cousine maman. Ça cousine. Nan. Yaya na ipenza. D'accord, mais c'est qu'Aza nièce na yo, non, elle ne peut pas être ton coco. C'est ta nièce, non? Oh, moi na yale ki na yo nièce na yo. papa tikana na passe aleki na ngane na moni oboye. Ah, Zambi. Chérie, tu disais quoi? Oui, moi je ne traîne pas. J'ai une petite réunion là. Je te laisse seulement pour. Je te laisse ça maintenant ou bien comment? Vas-y, sens-toi à l'aise. Ça ne dérange pas? Tu es chez Ok, toi. bon. Hein? Tu es chez toi. Oui, chez moi, mais la présence des gens, tu vois un peu, tu comprends. Ça va. Je dois comprendre quand même. Ça va. Où on fait ça dans la chambre, non? Eh, c'est grave. Attends un peu là. C'était combien pour toi? C'était mes fleurs. Voilà. Là, je te laisse là et puis... Le soir, non? Eh, Je te belle rentre le vie, soir. oh. Et Yo, enfin, je sais yo, pas, yo. tu donnes un... Maman, là, on fait ça. Eh. Maman, on fait ta transport, hein? Ah, ça va, pardon. On fait ta transport, tout le monde en a. Maman. Eh, belle vie na ngai yo, ngai moko kutu ya pama to kusali na zwe 300 boy. C'est C'est que soki yo zala ki mena la libanda te yo. Garanti yo, mbongo ndako esili ngai yo, belle vie na ngai na futa na 150 oh, Yesu belle vie. Eh, 3 mois 4450. Tu donnes 500. Maman, ça, Oh. 500. Eh,
ndako efutami yo. Maman, tu remontes en a. Tu remontes en a kasi nga maman na yo moi eza te. Ya zana ya na himoko. Coquette. Papa yebi coquette. Coquette. Osko o nga na boti. Ah d'accord. OK. Ba mo papa mo bimba na yo kolongola loko to kakole loko te. Ba kokani makasi. D'accord. Sikoyo biso kuna nde nyongo eyo ndenge eza boye. Ngana dengi papa na ngai na banda ta koteka kovanda boye mabe. Lokola kuna garantie sisi nde na lobi awa lokola eza 3 chambres. Toya awa. Oto banda pe kosunga ye omoni yo ndenge eza boye. Makambo daile bimaka awa. Mama étoile oyo nzambe na ngai. Non continue toujours na kotuna. Vie normale ya mama étoile eza na ndenge nini. Pour cette dame, non. Ce côté gros la fongola ta munoko. Tala ndenge mama étoile elingi azwa place wana. Bino bokazi soki mama étoile na coquette bakoti na kati ya ndako wana. Bako sauter c'était gratte. Bako sauter c'était gras. Eloko ebomaki nga makasi. Ba dollar tango ezobima. Mama étoile azolela kaka coquette. Coquette, moi naza na libabe. Moi na uti ba Congo aye asimi mbongo azosimba ba dollar. Mais tala nga coquette, aole la ka coquette. Siko bo imaginer. Aye na ndako wana na ina coquette. Ba oke na ndako nganga te. C'est un message. Tegra azana mutu akopesa conseil bien te. Peut-être à part ka mobali wana. Azana famille te. Na ko approcher mama étoile na coquette, eza pe danger na kati ya vie na ye. Eza penza danger mama na danger. Ota la mutema ya mutu le cœur de l'homme. Mama étoile azo kufaka na komba et coquette, il fallait des coquettes azwa place wana. Il fallait des coquettes azwa place wana. Bo sepela kana lipamboli ya bandeko ya baninga. Bo ebite ke no mutema mabe. Mutema mabe, plus ya mutema mabe, c'est plus peso kangamba lipamboli na yo. Sepela soki moninga zui, sepela tango zo sepela zo fongo la porte. Tala mama étoile. Ola sepela penda ya bien mais ya zo tanga na kombo coquette. Donc il fallait des coquettes azala wana te gratter. Ce qu'on a te gangwa zo yokate. Ba pesi mbongo coquette. Tolanda. Oliate na bongisela ye pona yo papa na ngai. Sikoyo le problème. Esika ya kovanda papa. Ça va chérie, moi je maman, waneza penza bon. Botu na kakaboso na mwana yo. Epana ye po ya lobaki aloba na yo yonde kolonda ko papa na ngai. Mwana sa eloko brisqueté za ka respecter. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu causes avec Je vais gérer. et tu me diras quoi. D'accord chérie. Allez, bisous bébé. Balo yeyo. Mama il makambo wana te. Maite. C'est bon point. Ata papa bino sa kiaji hote yaya. Tinga. Yamba lengi mbamu kwa sika malamu boyeko. Uza somo Yo il a makambo wana. Papa lobito ya kovanda omoni ke iliki nango. Nakezwa keto ya awa. Ngo tsana somo. Sonia nini? Nakanisi leki na ngai yaya, nakanisi leki na ngate. Ngai ko tunazwi boye 800. Omo soki bebi azalaki yaya na ngai ndiri pour se passer. C'est quoi donc anti Belgique? Maman yo penza. Ubeni Ubeni. kilo ya nini? Te uza mbona ngamo. Mama ngapesi mbongo ti. Apesi yo kaka. Ya bilamba to ya kufuta ndako. Mama eza mbongo nanga bapesi mbongo transport bapesi mbongo soki ya soki ya. Ça na nini? Yanga argent de poche. Argent de poche. Coquette. Coquette. Elle peut plus ça, maman, pardon. Nalambela yote. Te, bwana lobi kaka. Mais ya lobi problème ezati to yati. Bonda lobi mama yi okomi mba moko mama ta yo moko. Coquette. Pourquoi exclamation wana ya coquette ba pesio mbongo na maboko?
yo ozolela kaka coquette. Donc il fallait coquette azala wana. Ba mama bandeko totika motema mabe tosepelaka na lipamboli ya moninga. Comportement na biso nde kangelaka biso makambo ebele toyebaka te. Comportement na biso efungolelaka biso nzela ya malédiction. Tala ndenge bazana ba ignorer tout ke banyokolaki mwana wana. Ba ignorer tout ne ba ndopese ba biloko kolia ezate. Olala kuna diaka kuna. Ba ignorer yango nyonso. Message nini tozwi wana na comportement maman étoile. Si elle était une bonne mère, ou elle dit qu'elle peut moi n'en bien, sa fille coquette, elle n'a pas tambola bien, elle n'a pas joie libala ya bien. Comportement bandeko, bizaleli, motema mabe et sou qui sera mutukaka na malheur. To adopter et lo kona ya koloba que non moninga azui sepela. Je sais que non c'est pas facile. Nous sommes des êtres humains. Pour na ko sepela na lipamboli ya mutu, eza facilité. Est-ce que vous pouvez imaginer que non bozata place boyata na église boy mutu moko se porter garant le biki non nazo futa loyer à église oyo 2 mois. Mais na kati ya église wana o futa kate mais oyoki mutema pasi. Pourquoi? Nangi juste na ramener savoir na bino bandeko. Ya motema mabe o tozo vivre. Botala lelo sur les réseaux sociaux. Belle vie, elle est mal aimée. Pourquoi? Pour na musala na e. Bozana cheville à belle vie. Elle fait au moins la fierté. Ya musala na biso. À part ça, elle fait la fierté de notre pays. Mais difficile à battre bandi miloko wana. Ba ba mbe mabanga. Souci na ba 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 tie zolo likolo. Est-ce que ça a des sens? Yo komi na niveau wana te. Muninga komi na niveau wana. Et c'est seulement ya kobeta maboko, sepela na lipamboli ya muninga. Tegra mobali na yaya, eza na tegra kutu a libérer ba pesa ta mbongo wana. Eza na fille mususu, non pesa te. Ah, pesa te pardon. Et erreur à tegra ça parce que a approché bango à la logique tegra za kata muto ko benda bango ta na lupango wana te. Pour jour maman na e belle vie akufaki. Façon maman et toi la banane ko benga yo mwano. Mais ce que tali tolobi to kota na katia film belle vie elle est là pour na ko pesa batu leçon. Belle vie azana pour na ko sa nini ya ko sunga ya ko lakisa mokili réalité. O ezo sala maman et toi na minicho coquette ba pesa $100 coquette mbongo ezo bima o ana kaka argent de poche motema ezate coquette. Ce qu'on dit coquette ni yo boko li coquette ndenge nini. Est-ce que yo maman la motema na yo eza polele pour moi no azolibala. Ça ce sont de réalités à makambo to kuta na kana sa mokili oyoyo. Batu mitema mabe ezo bakis eza na katia mitema mabe eza na katia batu. Yango zo mona batu bazo koka ko inspiration ya bien te. Mbala moko na salata musala na salata business na vandi na ndako na futite abanjo pesa ba moi ya ndako na futa kite. Toki ko condamner ya koloba keno nani tegra pourquoi a approcher ki bango ba ya na ndako na ye. Mais c'est un message à la logique surtout tcheka kibo moto oki obenga ta mama étoile na tegra oki obenga ta mama étoile te. Mais c'est un message au belle vie na ngona katia biso na communauté na biso ya comportement oyo nani tegra asali ya ko approcher bango na ndako na ye et puis mbongo wane bima. À la logique bazaki ata bato nyata wana te ata $100 te. Eza nini bazongisaka mabe na mabe te. Bazongisaka mabe na mabe te. Parfois, le malheur est bon. Na ngambu ya tegra, il y a 2 volets. Na ndenge ya bien, na ndenge ya mabe. Elle a gagné sa vie, oui. Azobimana mutu, azobimana na papa na ye. Réalité à mon kili. Et puis, aza mwana moko te ke no toki ko condamner ye. Ça arrive. Destin peut-être le baki kozala bongo, on ne savait pas. Ce qui papa c'est Jean Dimara mwana wana. Est-ce que tu n'as comme un niveau haut? Donc, Bellevia boit qu'il les son à katia filmé oyo, ce qui yo zuité, na maman bébé c'est na zuba les sons. Et fan de l'ina, bisoto fan d'andéni.
yo oconsidéraka bato baza na mbongo mutu soki aza na mbongo te oconsidéré ete pembeni na yo obenga na ye okange ndoki obengani lobi abongi akomi mutu malamu. Encore une fois, tu me réponds pas. Tu semblais banal, mais sans toi là, c'était seulement pas. Et si tu savais, ça fait de te regarder. Mais la vérité, c'est qu'elle est tombée et nous attend pas, non. Laisse-moi. Vous deux là, vous avez très bien chanté. Mais c'est pas Ça c'est mon skinny. Rien qu'avec moi. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes faits, plus rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes sur la putain de merveille. Wow. Comme si tu avais bien chanté. Pas besoin de monter. Ton amour a donné, la bengayo papa. Ton amour a donné, ton papa. Pour toi je peux tout donner, c'est vrai papa. Souris-moi mon prince, souris-moi mon bébé. Je t'aime. Allons chantons ensemble s'il vous plaît. Laisse-moi. Elle fait pâter tout le monde ici. Mon lingot d'or. Baisse pas ma voix et mes bras quand tu t'endors. So otali Poutine azo lancé son mwana na koyeba. Famille Bota, ye wana boko tise na studio hein. Tegra elle chante hein? Ah oui. Sko Bella aoye baba tala ya bana. Toyeba kitomona ki na nani na showbiz. Tegra lembaki alelisa ki biso. Linda pa yembaka. Bellevie a joué pour accompagner. Ah, Bellevie, vite de loin, mon boy. Donc, on comprend. Donc, Bellevie, elle travaille à Zotalo, ils en a katia mon tout. Alors, ça m'a comme un sentiment. Bobengani, maman, étoile, bolobi, qui n'ont changé tableau, oyo, tous en moutou, moussou. Mais la personne, beaucoup, a coupé son maman, étoile, elle a pesate. Bo tchaka batu na ba place, na bo sa casting, te, a koloba, que non, pour oyo, oyo. Non! Ça la casting, tout en sachant que non, oyo, azan et loka, ou pesanga et loko na oluka. Tu es que non, nani, c'est la fille c'est qui? Linda pas yembaka. Ce que vous que non, lobby na trouvaki et loko musu c'est pas Bellevie na filmé oyo. Ce que c'est botali na terrasse wana. Botali mouvement oyo parce que moi je regardais na bana kota la mouvement nyos. Donc bato nyos bazaki na katia ya piscine wana. Na tout autour à piscine. Bango nyos bazaki na katia bazaki na casting. Et puis ba kenango textuellement. Koto Anaïs azoya serveuse, azoya ko servir batou, koto ambiance. Donc tu sens que non, il y a donc et le moment où Bellevie a pesa ki lobi non. Nataki na film mais non. Laisse tomber. Donc a memi biso na équation moko boyo tala. Oh ni nyango. Terrasse. Batou koto bavandi bango nyonso bazaki na casting. Parce que na contact il y a plus de 42 personnes. 42 acteurs na film oyo ya la vie de Tegra. Sko 42 personnes on a la grande famille. Ce qui biso total film était Poutine en foot bango neni. Alors il faut total à filmer. Ce qui filme au sali filmer na a commis filmer, il faut tcha acteur pour ba jouer ba PC lokwana. Ce qui mo limiter ba acteur na filmer ko za kito côté bota neti na terrasse wana. Tegra il fallait yemba et bah tu fallait bazala tout autour wana ka nenge kendaka. Alors Bellevie a pesi image wana nyonso
Donc sur 100 azwi penza. Oh baba 100 eza nzambe 99% na PC côté terrasse. Façon ba kenda ki nager, façon ba comédien na bazaki pembeni na ba rôle ba ronel ba nani ba nyonso nde ba kenda. Non, c'était penza perfect. Tout ça idée, azui idée alobi que non na piscine tout autour à piscine ke darabo surtout ceux qui terrasse ezalaka. Donc azui image na ya mami ki biso ngo. C'est comme to boy ina rendeni. Mais boy bi que non azana ba talent wana. Mutu pamboli muninga, yo pamboli muninga te, mais mutu loko mutu mususu pamboli yo siliki. Le cœur de l'homme. To bongisa mitema. Non, t'en fais pas, frère, t'en fais pas. Banani balingi balekisela ngai tango oyo nga ntango ezali précieux bakobenga bakofinga mpo bakoma nzoto yanga nzoto ezali mokolo liwa ekoyana ya biteo nalengela mwa ntango nzambe apesinga tuni ye tuni bato ya mboka oyo babanda mosala oyo liboso na nga baloba mpona yeba makoi ekosalama mamo mingi unaza pembeni na yo akolia yo lokola mpuku mabe bakosala na monina peme nakisana yango osala ekenge mona nzela yo kotambola unaza pembeni na nzela akotala yo yebana verna yo ya masanga ekenge koluka nzela ya mbongo sutu masolo ya baketo keba yabana yangalika monanga akoweponangakanga nani ayambelanga ye oyanga ekomikama moto akosengelo kosekombo nanga J'offre. La maison offre, hein. La maison offre 5 bouteilles à chacun. Merci boss. Allons-y. Kitoko Niaso. Nous allons danser un peu, hein. Yeah. Nous allons bouger un peu, hein. Oh. Allons-y. Yeah. Gana bungi nzela obotika kinga mosika yango nakomakisa ebitelengano obolakisanga nzela te ndenge minyonga yo baninga nakoluka nzela ya bomoi po bato mokili mabe baboyinga na zuwa lobiko show me the way I can go. Applaudissez pour les voix, s'il vous plaît. Show me the way. Show me the way I can go. Botala Ronel pa ayembaka. So ko tata na TikTok ya Ronel omona keno ayembaka mingi. Donc belvia pesi biso ba gumoko boye. O talo comprendre te. Na ebite ponga na nga zongisa na baneka ko zongisa place na piscine. Na zongisa ata 4 fois. Non zongisa kaka esengo moko boy donc otala ba jeune garçon kuna mutu na copine na ye e bazo mela chicha. Donc tu sens que non belvia pesi biso elengi moko boye. Ya ki bo senzité mais monde s'est évolué. Monde s'est évolué parce que ce hôtel n'a pas CD, n'a pas cassette. Monde doit les a quitté. Ah non, belle vie. Vous avez faim. Impossible. Tu ne peux pas sortir avec cette fille. Oh, ça c'est mon problème. Tu ne peux pas sortir avec cette fille. Mais pourquoi? Elle est gamine. Mais ça fait quoi? C'est une gamine, mon frère. Je la protège. Tu la protèges? Oui. Pendant que tu couches avec elle? Oh, Dieu, écoutez. Non, finis cette histoire, mon cher. Pourquoi? Attends, je t'enlève, il y a quelque chose là. Viens, viens, je vais te la présenter. Tu viens, mon frère, viens. Cette fille est mienne. C'est ma fille. Ta fille? C'est ma fille. Toi, tu as déjà mis au monde, toi?
J'ai dit bien, c'est ma fille, mon frère. Ta fille, comment? Tu n'as jamais eu d'enfant. Tu ne peux pas... Eh bien, si. Oh, Dieu. Mon frère, c'est ma fille. On va aller. Je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas. Tu dis vrai? Je sais que je t'ai dit là. Je ne peux pas retourner là-bas. Serge. Criso Lingo Piquet. Garde ça pour toi. Hier, tu sors avec ma fille. Écoute-moi. Tu n'as jamais eu d'enfant dans ta vie. Si. Si où? Je vous dis, c'est ma fille. Je te l'ai rencontré plus tard. Je t'ai dit que c'est ma fille. Serge. Vous arrêtez là. Et si j'aime cette fille, je l'ai casée. Angélique, tu as vu sa façon de chanter là? Tu peux me comprendre moi? Tu comprends de quoi du haut? Mon cher, tu peux comprendre ma douleur? Tu l'aimes comment? Tu peux comprendre ma douleur? Tu l'as craqué? Tu l'as craqué alors? C'est ma fille, JR. Ta fille, Wapi, Serge, c'est pas ta fille? C'est ma fille. Toi, tu as déjà mis au monde, toi. Si. Tu as la possibilité de mettre au monde. Si, je t'ai dit, c'est ma fille. C'est Mon ma cher, fille moi, j'aime cette fille-là. Arrête de faire des histoires comme ça, ta fille, ta fille. Comment là? Tu vois une fille comme ça dans un endroit comme ça, elle chante et tu dis que c'est ta fille. Elle est devenue ta fille depuis quand? C'est ma fille. Moi, je te dis, ce n'est pas ta fille, c'est ma femme. Je l'ai casée, j'ai trouvé une maison pour elle. C'est quoi ça? Ah bon? Ben si, je vis avec. Je fais ma vie avec. Hier. Je te dis, ce n'est pas ta fille. Moi, arrête, je te connais comme ça. Vrai, dis. Arrête, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis d'arrêter. Eh ben oui. C'est ma fille parce que c'est ma fille. Ta nièce ou comment? C'est ma fille biologique. Ah, dis, Tika, pas Juliette. Ah, Juliette. Tika, ta fille. Comment ça? Oya okatanga sentiment. Les conséquences, quand on a kibino, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Impossible, oh papa Serge Azolba, impossible, papa Gérard Bimana, moi na oh wapi, bâtard. Hein? Yé pas ça qui ne bilingue na bilokuta na yo moi na no wapi yo dans la capacité ko bota. Boyo ka langage à papa Gérard. Obeti abeti na pe même pas li solo. Bomoni conséquences, ninge corriger. Te grandinga bana yo yemba wana sa mona kezaki papa na ye yo boya kinga parce que mwana sa komine mwana kini mwana sa kotisi l'esprit belé yo loko boya kinga na olaki sao ekendaka bongo conséquence et corriger papa Serge akoloba impossible na ndengeni akoloba impossible na ndengeni na mwana batar papa JM master na batanyo so bavande abetata lisolo penkete akoloba keno abota za na mwana. Maintenant, comment est-ce que tu vas dire aux gens que non au Bota? Je pense que à ta maman, Annie, ou à sa grande sœur, a habité. Pour ceux qui aillent, peut-être Belleville qui n'attend pas tata moi, c'est à moi. Belleville film et l'objet total qui est à 12e. C'est-à-dire que non, bah on dit ces gens est belé, il faut beau fouiller la biso en haut, botika biso na nanité, na suspense. C'est qu'à cause ça la nini parce que exclamation, il y a papa Serge na souka tant papa Gérard abimi à Kei. Bomona ki boyoka ki exclamation papa Serge ablinga banda asaki alinga banda azana eloko mo osala asaki a osala elo moko asaki aza capable ya oboma nani ya oboma papa JR alinga sala asaki na oyebisa bino pour exclamation na ye wana eza déjà ki ya makaneli skotango ko kanela ye soki akosala papa JR mabe à la fin des comptes kozala nini. On a eu la grande famille, tous la film et biso oyo. Parce que Vini, presque il faut akoyeba que non, Vini alinga ki tegra. Daeli, akoyeba que non, Vini ayaki kosala bongo pona ko séparer na Daeli et pona ko séparer na presque pour abandai ko linga nani abandai ko linga tegra boyaki. Vous allez dans la grande famille. Yango moi na osenga bino famille libota. Tous allez belé wana. Bacheti na Belleville na katia cercueil. Balati si pe nani tegra tablier. Hey, nzambe tegra ye wana ke ko telengana. Ye wana na maman neta ba oti village. Hey mon Dieu. Franchement, malinga mutu boy, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? Est-ce qu'on peut aimer comme ça? Hein? Jusqu'à ce niveau. Voilà. Vous allez dans la grande famille, tous allez et belé, tout à la filmer. Ngai souci n'engage daily foyer ba que non.
mobali ya Priska o eza vini lorsque ayaki koyebise bongo c'est parce que abandaki kolinga Daeli abandaki kolinga tegra boy mais eoki ozala pe ke non baoki pe kokanga yango baofongola biso yango te mais nous on doit automatiquement comprendre que non leson nini tozwi wana ba relation encore ma couple lokola ya nani ya Daeli na Patrick donc bakotikala libela na ignorance wana ya koloba ke non Daeli nda kotika na ignorance wana mais Patrick ya koza toujours na regret na kati ya motema na ya koloba na sala eloko oyo te mais moi si nanga bengana mwana pona boy en oubliant que non présence ya tegra na kati ya ndako wana ememelaki bango lipamboli bandiko nzamba za nzambe moko boye oki ozosambela na ye nzamba balukelaka bato na minute nzambe oki opeso assurance moko boye papa kaka ye susu abalukeli yo parce que lipamboli ya Daeli eutaki epa tegra lipamboli ezalaki nini zemi wana siko boye imagine abengani sikoyo tegra wana est ce que mwana wana akokolaka nzambe pa oki kobotolo lisusu lipamboli wana yango omonaka nzambe aumelaka kosala nini kobenir mutu parce que nzambe ayebaka déjà liboso ayebi oyo ntango na kobenir ye aobalukilanga yango omonaka balobaka no prophétie ya consolation ezalaka tellement ozo changer te nzambe azolobela changer ozo changer te mais nzambe bakomi kopesa yo ba prophétie ya consolation bakonsole yo kaka po parce que oza na besoin eloko wana pour ceux qui tobi ke no Belvia kene na film o musika Daeli aoki koperdre mwana wana oyo abotaki parce que bengani tegra. Moi je sais il y a une dame azala master langa tozali sous ba master te parce que azana motema mabe fi wana avant na relation na ye pendant ce qui 6 ans abotaka te mais azwa mwana ya grand frère na ye mwana grand frère na ye azaki mwana moke ya zui abokoli eti nzamba ye komone kaka na eloko wana aye kopese mwana ya liboso après aye kopamboli susu bana mibale pona nini po avanda na mwana wana lipamboli ne uta wana ye moko pa yebaka ke no ngai ne na simbi mwana oyo ezaki même pas 6 ans 9 ans ya relation 9 ans abotaka te Sko ye Daeli soki ka Belvia lobi ke no amema mayele ne musika Daeli aza mutu moko boifa perdre mwana wana bandiko to se ressaisisaka na ba réaction na biso. Bref, la grande famille na komi na suka bo aimé bo partager déjeuner na bino yango wana nazo inviter bino to zaka ebele pour na la film na biso ya la vie de Tegra et suka neni. Je vous aime bien, babon de bien week-end. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.